Bonjour la famille. Voilà, on les a entrés. Il n'y a aucune toilette. On a aussi sur la cuisine. Voilà, donc, c'est ce qu'on peut dire. On va dire la madame filmée. Non, le bamingi était à filmé. Voilà, donc, vraiment, les a ici à Poulia. À côté, non, le talent. Voilà. Bon, oui, mon nene nango a nyonso kolia na tongo na midi na pokwa. Donc nyonso to bolia oye. Liandengo lingi, mayo fele akomela, masambo fele, vin rouge au fele, vin blanc fele. Donc nyonso eza na paquet na o sombi na prix moko bien. Donc oye pe o sepeli na na kati ya Maroc. Donc il faut qu'on en casse. Donc voilà. Okay. Voilà. Attendez, mais c'est bien les bandeli. Ah, ils ont couloir et la toilette. C'est à la kakitoko. Oh là là. Tellement très bien. Ah, bah, on comment va bilamba. Donc, la nina somba robo jaune. Voilà un peu. Et puis ah ce qu'on y na yo les akabisika ya kopema tellement moi ils ma kasi OK ozuma bière moi loko lingi oye a fait opemi na yo vanzi. Donc voilà première partie. Oh voilà la famille hein. Donc non lo bapena mingité a ils a entré ya hôtel pour talaka kuna entrée musika. Vraiment so ana entrée na sortie moi écoute au monde ezate botala kuna na musika bomboni désert banda kokuta malunga ezate na musika kuna ozana comme ça au munene pareil yango ko ya ko chauffer. Donc tala désert à munene yango kuna banda ko malunga kuna ezate. Voilà donc au siko entrée à hôtel. Voilà na monene de comment asenga inga kombo hôtel. Le nom de l'hôtel, Yangwana, j'espère bien. Marrakech, Ride, ce qui parc, spa. Voilà, donc, nous avons 4 hôtels, nous avons sauté, on a batté, qui nous ont filmé. Voilà, on a passé à la réception. Ouais. Réception yangoyo on a fait vivre vraiment moké place ni to le ka séjour et moi inde makasi na libanda ce qu'on a évité est-ce que na ko kozwa libanda bien. Voilà réception ngwana au libanda bande ko moi eza makasi espérons que na kozwa libanda au moi téléphone e katate so e kati to le kana troisième partie moi tellement eza makasi. Je ne pense pas qu'il va tenir parce que l'émission na sala qui kuto tant on a zaki na jardin botanique na bango et katana ki nango. Voilà et na ki osenga mai. Voilà na zo mai pendant qu'il na un hôtel. Waouh. Na chata caméra côté mususu boye. Voilà. Bon, je peux prendre de l'eau? De l'eau? Oui. De l'eau de laver? Des petits, hein? Deux? Oui. Je vais boire. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est gentil. Voilà. Donc, Nambongo bofuta kana package wana bandeko na botala kuna nyonso. Bo ezaka na kati awa bandeko. Hôtel vraiment ya kitoko moi 5 étoiles na yo na kati ya Maroc bandeko ekata na teko et chauffé te tala kuna dia bomo na plage na pe na besoin et plage te pardon
bozana kitana na lekana nzela mosusu awa nali bomona pe place bato baosokola esala bien oyo nyonso bandako hotel bandako yango eza séparé eza ti kote kuna nyonso bandako sikoyo bato sikoyo baosokola nazwa bango na mosika mpona pembeni ata bino mwa respect bato baolinga te ofilme bango eza kitoko te mais bino mobomonaka place osokola nde eza bien monene vraiment nzambe asunga telefone echauffe te mpona moto oyo ezochauffe telefone moye mpenza oyo enregistre bien eza te bien naluka ta nzete mo boye nabombana on a filmé nayebi pete na sandene voilà juste ka po adalakisa bino voilà bomona quand même omoni wana nyonso kuna donc eza place ya kosokola bato bazosokola kote nyonso bandako hotel ozomona donc hôtel eza séparé bandako ekenda ti kuna soki nakozwa chance telefone nange chauffe te naomema bino ti kote chambre biso tozali voilà soki echauffe moye eza te bato baosokola na bango bato balalilali na bango voilà donc bandeko nanga moi makasi soki telefone echauffe naoke mwa mbango nakoma esika moko ya pio na telema sikoyo na filme bien bandeko nanga moi eleki voilà yesu bato bamona baosuka bangwana bomoni kabaka ta piscine ti kuna esimbuka monene ya kosakana te pardon bon sikoyo so ekatani sikoyo nga na longwe na nga na piscine na ozonga na nga ndako voilà bandeko na ngai tosalaka boye mpona bana tosalaka mpe boye mpona kodécouvrir mboka eza nango vanité bokoloba na bino problème eza te mais soki na moto akufi na ye te bino mo boyebi vanité yango mpe asimbaka na ye te ezalaka so moto akufi nde parce que so moto aza na bomoi aza mpe kaka na besoin azala na voiture aza na besoin azala na ndako aza na besoin akende na bavacances mais koexagere te kolinga te onuire les autres neti bapapa paster bazwaka bambongo bandimi bango bakei na bango bakebwakama na bavacances bino sikoyo bato bozosouffrir bongo te wana nde tondima na biso yango te oyo nyonso bomona nga na okende bandako ka esali lokwa bavillage boye donc bahotel kitoko mpena makasi voilà donc eza bon bango baliaka bambongo nde ya bato te mbongo na yo moko motoki na yo moko ale osali nini oye kobwakama na hotel ovandi na yo donc bazomona o bandako ya bahotel tout ça ce sont des maisons voilà oyo bomona awa nde na telemi awa oyo eza chambre bana yango wana na likolo wana eza chambre bana donc biso chambre na biso eza de l'autre côté voilà donc tozokende kaka esala bien en tout cas nazwi chance telefone nange chauffe te oyo eza entrée na biso eza awa entre hotel na biso place tovandi eza yango oyo voilà donc oyo eza bandenge na bango batongeli bandako na bango mais na kati ya hotel mpenza eza kitoko makasi moye eleki voilà donc bandeko nanga voilà donc tokomi na kati yango oyo donc voilà bato baobwakabwakaka bamai mpona ke moi eleki vraiment bamoto eleki makasi donc nalingai naloba je voulais seulement juste dire que tosalaka bavacances na bana biso bato tokolisi bana toyebi vraiment importance ya vacances efungolaka mémoire
et puis ça rabat les sengo et puis la prix a bien tala kaka de quoi ils ont ça n'a pas 5000 biso to combien de temps 5000 et puis surtout awa tous en a besoin argent de poche le baka yo mundo lingo so ba cadeau so lingo so ba cadeau to on a peine besoin argent de poche ma casité parce que hôtel au lien na tongo au lien na 13h au lien na pourquoi biloko ebele donc liandengo lingi melamai vin rouge vin blanc whisky nyonso fele na kati hôtel o batekaka eloko te nyonso to ekozala kati ya paquet na wana tango somba en plus de ça ceux qui bobiminde bolingi ko boke ça ba jeu komona net jardin botanique beaucoup futa biso to kotaki pe na epai wa to kotaki na Yves Saint Laurent na nini na ye na musée na ye mais kuna ba ko filmer te et ça interdit pour na ba fashion na ye ba bilamba na ye ba design na ye ba boya ba filmer après so ipo lingo ke otambola na ba montagne wana pe to sala to somba ki on met to boy ko kende parce que c'est trop cher trop cher et pas cher pardon il fait très chaud moi faut qu'on vende wana 10 heures de temps libanda au kokate batu joso ba somba ki on semaine ba boy mais semaine opso to zonga moi ezo kitana wana ba 33 et comme bien mais biso semaine otoye moi izama casse 45 c'est trop. Donc, c'était juste moi, histoire na biso. Ndeni toza na Maroc, na l'accibino paysage, na l'accibino hôtel, ndeni les amis, place à kosokola ya munene, libanda paysana ngo bien, bato ba côté ndenge. Donc, tout vraiment ça va. Mais moi kaka des eaux ça biso likambo mais tout ça nini. C'est ça, c'est fait très chaud. Moi, il est qui? Voilà, bon, pour continuer, hein, s'il y a quelque chose encore à montrer, botala kunande, eza nanda kono la ksabino kuna na musika, ba komi, eza discothèque. Wana ya ba jeune. Chaque pourquoi so ba na ba lingi, ba kekuna ba bini na bango, tout et tout. Donc, c'est tellement grand. Donc il n'y a même pas d'eau, mais tu as pas pelouse dans bango. Ils ont beau temps parce que bazo boit comme tous les jours. Chose que biso peut au kosa na mboka na biso. Tu vois, moutaye vacances boy à sepeli à dépenser mingité mais aza bien. Et puis hôtel pas aza ba taxi na e que au foot en pe na moitié prix. Donc ce que taxi à Libanda, c'est trop cher. Ce que dans hôtel moitié prix. Même j'ai constaté, boutique où ils ont un hôtel, ils ont un bilamba, il y a moins cher. Même bilamba, to somba qui libanda, to somba on a 600 na bango. Cela veut dire que bah 50 livres na biso. Mais na kati hôtel, même ici, même lamba, azote quand on a 250. Il y a na bango donc bah 25 ou bien bah 23 livres na biso. Donc hôtel ils coûtent mieux et puis bato belé surtout ba mindele so ba na hôtel o ba bimate bazala ka na hôtel ba sala makamna bango nyonso parce que il y a tout tu peux faire ici à l'hôtel au kotambola hôtel mobimba au kutana pena ba chevaux ba camine donc il y a plein de choses que en tout cas non ils ont très bien conseillé vraiment prenez votre temps d'économiser pas beaucoup hein, je vous dis et puis nous on est venu beaucoup na prix à billet na oignon surtout au sofuta to comme na 3000 €. Je vous jure pendant une semaine et puis une semaine et kokinango pas plus na okokate moïse makasi. Bon à suivre les amis, merci beaucoup beau like à la vidéo dans zocha beau vraiment beau liker c'est pas non ça l'avantage c'est juste na o laksabino paysage mboka esika les blancs foncants mais biso ba congolais sozo la kisaboye et komi azo kansanini té oyo kutu eza ba vidéo ya ko partager makasi pona na la kisabino nature na la kisabino mboka et attendons nous komi na mboko yote tu as quand même l'image comment bazo construire banda kuna bango na bango nyonso ba construire ngo boy ezala ba riche ezala ba pauvre kaka couleur ce qui peut pona mabele na bango pesa couleur pour éviter que ba comme na deux couleurs tu vois tant mo pepe koya mabele na bango eyaka e bandi ko kanga ba nini ba mire donc c'est mieux ba tchongo même couleur que mabele en hello donc voilà
Voilà, vraiment. Bye bye. Voilà. Tout dans le désert, hein. Le connu c'est Kao Kapenda. Kao qui n'a pas au Sakanate. Appelé Kao qui? Persister caca. Police. Couleur nango on a toujours moi paysage pays à Maroc et ça va bien dans Marrakech. Voilà donc est-ce qu'à moi souvenir attendant nous commenter au monde quand même que maître Kims avant dans la bande quoi boué bande pour na meza ka boué donc maître Kims penda pour meza ka boué le bateau na bango kaka boué dans la quartier bien benza comme modèle ou kaka yango bande pour ba donc voilà nous sommes au la quartier ya bateau ba moyen tout le monde vite sur le chauffeur va bloquer attends mais l'essentiel est bon tout le monde. Kango vraiment bateau penza on a évité so bazan na kacha banda quoi bateau baza ebele belete nde to mona na ba côté na biso ba Congo Brazzaville Congo Kinshasa penza moi bazan ba moi bon bon toutefois pe aweza capitale te awe ko to kolo ba aweza lo kwa Lubumbashi Maroc voilà to ko benga wata bongo. Donc voilà, zoom parti au Union sont et la préfecture Navarro, préfecture Navarro, l'équipe préfecture. Vous avez ma fleur au Union sont les acampa au Tchaka Mai, parce que c'est ceux qui t'aiment les écarts vous les bêtes. Voilà donc. Moto pesali à vélo. Ok. Immeuble au PCP, tous soit quand même. Les autres pas malinga drapeau dans ma case. Immeuble qui peut quoi. Voilà. Au moins une couleur. Car couleur. Oh ils amis. Ils ont préfecture. Préfecture là-bas. Ah ouais, ici.
une nouvelle ville. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressants. Non, mon cas, ah bon, mais ma personne a cheval, hein. Cheval, mais ma personne mais que son appel, je dois ce qu'on a si manaï, si ma cheval va dans le balai, on va dans la case. Donc voilà. Coucou la famille, voilà, dans un cadre cheval. Et on met ma biche au coudou, l'autre à la ville. Voilà, l'autre à la ville. Voilà. C'est déjà facile qu'on a filmé pour y aller. Yeah, please, I'm asking. Nos hôtels. Là, on passe Sofitel. Ah, Là, Sofitel. on fait un hôtel, mais maintenant arrêtez. Ah, ici il y a beaucoup d'hôtels. Hein? Oui. Touristique. Est-ce que les hôtels ici, il y a aussi des piscines à l'intérieur? Oui. Ah oui. Tu as vu? Il y a des grands hôtels qui ont des piscines, oui, des jardins. Les jardins, voilà. Ça, il y avait le casino, vous voyez le casino. Ah, c'est ça. On appelle Diacro, parce que ça il y a le spectacle. Ah, ok. Il y a aussi des piscines. Voilà. C'est beau, hein. Voilà, il y a des hôtels, vraiment. Sofitel avec Nightclub, là, l'entrée. Nightclub. Beaucoup de monde, là. Ça aussi, c'est l'hôtel. Ok, grand hôtel, hein. C'est beau, hein. Parmi les meilleurs du monde. Ici, c'est le magasin. Beaucoup de monde là, il y a l'animation. Oui. Nightclub. Par contre, c'est un restaurant pour les dîners avec animation. Un restaurant avec animation. C'est pour les touristes. On arrive à Marrakech, c'est-à-dire la vieille. Bye bye, ok. Nice.